papa chéri suluta na lataka déjà kota batingi tongo yo sali nini faire ego na bato wumbata tane muninga akimio ba eli biso tokosi déjà sur le but de l'ogolo bawana et déjà na kitoko o papa chana ba kitoko makas na lobara na pesa bato o ba satana na été mais bato bazu déjà belé à faire dans les pas dans na belé faut pesa de kumona Afrique bato ba ko banga ndenge ni les pas de pointer nzela oyo bato ba banga pour musique urbaine et à tellement monene et les pas d'après si bato sous rumba trap pour sa propre style na yé parce que monotonie a fait banda o ka faire na vita imana à se multiplier plusieurs fois à quel quartier à se multiplier bah ça dit les marquis et ça autre chose faire gola ça dit sans interdit oyo kaninga lela papa lutumba déjà pose à la égal à papa il faut en avoir pour ba faire ça pose à la égal à papa il faut en avoir les papa Masaki papa est le seul artiste africain to congolais à tourner film au état la matilelo congolais papa Mbaki a tourné aux États-Unis c'est 54 états bêtis dans 51 états voilà papa m'a bêtis dans ma disons square peut-être on a tourné en Amérique a bêtis na ba américain na ba mexicain na ba africain na ba congolais donc a bêtis là ba couche tout le monde mais moi tout ce qui est états bêtis na Dallas bêtis na Texas bêtis na Chicago 3 états puis ba ça le bêtis à Niki papa m'a bêtis là a ça tourné en Angleterre bêtis na Wembley papa ouais m'a na États-Unis a disque d'or certifié. On a mis ce qu'on a tangi mon dame. Sur le bateau, on est pas pour papa, mais c'est pas salimini. Voilà. Tout solo là. Tout solo là. Vous avez dit que d'abord tu n'as na défaut. Ake kuna na yutrasi on y ba mundi buti baganga kaso mwan nze boboto ndeme muta nani mundi buninga ganga yelo kwa binga saka ba million de vie aya yutrasi OK aya yutrasi abo yego tata enke ko matin abo souffrir ne ba to ba tindika ga yona ne ba souffrir ba inane pour ba sala ba 1 million yutrasi na combien d'abonnés ton média on a combien d'abonnés voilà. En fait, nous sommes forts. OK. Le papa va passer biso et logo biso va démonter l'efficacité na force na biso. OK. Donc tu bougi Jéricho. Sur eko soit bino pona nini on non, to ya sukuna te. Bo ya te po bo tala manete. OK. Mon atier botalelanga. Congo température, ya maman Rosette la fleur, nadambu. Congo température, eye na mo pepe asika, ya tobina e Congo température, eye na mo pepe asika, ya tobina e Congo température. Merci beaucoup, vous êtes nombreux en train de suivre cette chaîne que vous aimez beaucoup, Congo Température TV, Otolobaka Vite Sowapi, avec votre humble serviteur héritier Iboula Mouya, Kanabango Nyonsolom de Beta Biloko Emisala. Merci beaucoup, Nabandeko Tour Balinga Bosoro na musique, boza tellement ébélé. Na ebike na Angola kuna TV moko batebele ba Kolanda. Na Europe TV moko batebele ba Kolanda. Pourquoi pas en Amérique, pourquoi pas en Asie, bandeko tout ba Kolanda héritier Iboula. Soto boy ki miso kuna totali bandeko ya Goma ba Kolanda. Totali bandeko ya Lubumbashi ba Kolanda, bandeko Matadi ba Kolanda biso. Donc moi héritier Iboula par rapport à l'actualité de l'ère, je dois recevoir pour vous mon invité d'aujourd'hui qui s'appelle Gouve le Gaulois. Je le dis directement. Bonjour, Gouve le Gaulois. Bonjour, Vénanga héritier Iboula Mouyakala Bango l'homme. Ya Beta Bilo l'homme a mis sala. Na pesi mbote na Tyson qui vit la paix de Rotala Ndeleka Hollande na Obosa na gate Papicho Matende les boulevards. Na pesi bango mbote na musika na Obosa na gate Orsini Lumene. OR les visionnaires ya kati yo yebika to sala neto yoganaki na Obosa na gate oyanga Yannick Kainga la mon invisible ya kati l'homme c'est mon cœur. Na pesi excuse na pesi mbote na double toto chibola moto moko très bien. Na Obosa na gate Doudou Kamala dans les bourgeois. Moto moko très social na pesi mbote na Obosa na gate docteur Popol Kamala dans les docteurs les plus rassurants. Il y a na pesi mbote na moni mon vieux Blanchard et tous l'américain les plus propres. Na Obosa na gate Charlie la page à bourse européenne. Il y a Katia et Domuzamba l'intouchable. La pesi mbote et Andro na moni mon vieux Guy Makoda toujours classe.
na pesi mbote le boss ko voma mweni 5 étoiles monter maman Florence Lubaki aka pembeni na et même Kabis Confile ya kati honorable mena kamalando na ko bossa na ngate Emmanuel Kalonjina équipe présidentielle ya maman Fanta maman Madiwe Mbobéton na ko bossa na ngate mauvais Mav Coiffure en direct à Orléans na pesi masa na dadi na Australie na pesi mbo Mav Coiffure ya na Orléans Mav Coiffure na le Lorenté ba rassemble parce que on sala ngani ngasaki ya na anniversaire oh Mav Coiffure sala ndongo sala jeudi ba Gaulois dans le 11 novembre, c'est l'anniversaire de Gouv les Gaulois. Anniversaire de Gouv les Gaulois. Directement, on a adressé na vie nangai à Drisha motomètre. Voilà, son ba beta Gouv, ba beta via Drisha motomètre. Voilà. So beta pour beti biso. Ngai papi tu m'attendais le boulevard yaya. Voilà. Je reste na kati ya Angola. Revendeur ba bijou moteki pe mosombi monena ba bijou na Angola. Je reste quoi na ko bossa ngate héritier mobia la pesa nga mbote na Weston et Mvundu boss. Ngolo pe palate la ya so na posa Dubai. Blague ite na ko bossa ngate na pesi mbote na vie na ngai ale monde l'homme barbe blanche boza maman jolie Kouete, maman Odette na France, écoute pesa cadeau na e anticipant déjà. Voilà. Et ça qui bien la pesa mbote côté Bogota la Gouv les Gaulois. Voilà, merci beaucoup na bandeko tout bazui temps ba Rolanda biso en tout cas, restez branchés sur cette chaîne Congo Température, partagez, likez, partagez, likez, tchaba commenter, tchaba j'aime bien que ça la qui tourne dans lengi. Bon solo na musique bandi, toro kota déjà directement mais na pesa na ba mbote, na pesi mbote. Ya na batu tout ba Rolanda ngai, Simokei 9278, grand rappeur, professeur rap, Njili stand up, Njili come on. Nazo lele mabe. Njili stand up, Njili come on. Datika gas Fabulous na défaut. Oebike banzembo oba ba MPR ba uti koyemba. Tosala susu, tosala nini? Nini tosala te. Nini tosalité. Nini tosalité. Siko so tali ba vraie valeur o yemba mi na nzembo wana. So zu ba smoke. Ba okende ka ndenge mo Njili. Na Njili. Da bandeko so boyoti koto kuna. Boyo rappelle Njili ko ça bien la plateforme et sur téléchargement. Merci beaucoup. À toi félicitations la bande on a vu sur MPR. Voilà. Moni mambo. Mama ouete faut ba ouete azo leçon. Attends batu bana potentialité pena na talent de ba jeune. Voilà. Vous comprenez ba exploiter ka thème mon boy. Ba monsieur qui voit autisme était. Thème ba exploiter en fait ma kambo ba congolais ba yimaka na mitema na bango. Makambo ba congolais ba so ba congolais comment so tambola so loba. Ah mi lobela yibo. Ana pa ma mututé mais a tambola so ko mi lobela yibo. Tellement ba problème l'équipe mboka oyo biso to ba politicien te mais tout ça pe ba congolais moi li loba ko lobela. Ezala ko. Bande ko ba en fait si 100% mama ba congolais, mambo ele kana Congo ba beta ta ba 60%. Blague ite na ko sorti comment fait mu da ko tanga mais ana diplôme te. Ça na musala te. Tu fais ça licencié musala te. Pourquoi? Ba pero ba déjà na âge à pension, ba liko kende pension te pour so ba kei moi déjà pension ko bimatin. Voilà. Parce que ba ko linga te ba tika, moi muke wana ka ba so. Ya fin du mois. Ya fin du mois ba ga na poste na ngota disque ngana to siti tiki. Faut to remplacer bango. Voilà. Mais moi to remplacer bango exacté. Voilà. Yango bango ba exploiter. Yango mon na ta clip au moins la tangi maman te ka makala aya ti mère pour game tant mère beli. Mbongo ko traiter mère exact mère a daé. C'est ça. Et oui, passivement ya ba congolais to latango le wa bilamba na mzoto. OK. Banoko ba toucher place moko boy. Da au moins yo moko to zaki opposant, tous ça monte la pouvoir. Au moins conscience ne fait tellement. Conscience yaya. Donc toro ba kenon MPR ba la mousse un peu ba jeune. O ba lalaki. En fait, o ba derrière polo, ba derrière. Pour nous 5000 francs. Mais ouais, bah nous comme bêti réalité à Congo. OK. Bah passe ya Congo, oso ngano to lobby, on a lobby. Ane ralo luka biso. Yango bango loba baza artiste ale la na lolaka le na loyembo. Bah pesi batu eloko congolais tout, abane ko mi tout na ba question. Voilà. Bon, en fait batu tout ba tout na bo ba mise musu ba sala ngote pour la nité. Mise na mise ça na thème na o a exploiter. Et peut-être que mise tout faut sala ka loi impère sala. Voilà. Donc mise na mise tant pas mise ba este un peu azara te voilà on va faire le ba yembango bande na biso na este to bosani bino te weza ko le kalelo ba faire le ba soutenir bande ko este un peu azara monter
Inos bipa zuba na kwa pesi ba sinistre ya Goma. OK. Ope un père à salade. OK. Un père pour ça la car moi Pierre na côté fallait ba baksa moi Pierre, il fallait abaki c'est ça. Mon niveau boketo CP la lettre na liputa. Ya ba dimbangiste. Ah. En fait, hier, alinga bato ba toucher mingi ba biloko bongoti. Oye mingi politique, mingi bilo. Dans tout cas, na félicitations na bande qu'on a biso wana. En tout cas, bato tout ba valider nzembo wana. So ça vraiment congolais on a âme. On a conscience. Na mona yo pe na statut na yo. Il faut que valider. Voilà. Faut que valider ba noko ba soli pembe. OK. Ba noko vraiment ba soli pembe. Beti biloko. Ça ba biloko faut mama wete batala. OK. Atala umuno betaki na VG2 nzadi ba noko. Abetaki na. Ataki na VG2 nzadi. Voilà. Voilà, merci beaucoup en tout cas bandeko ba Rolanda biso acteur Rigen Samper homme vrai Luda Christophila l'aspect des États-Unis bo sangana champion wadol le tout puissant depuis la recherche je te salue pourquoi pas Claude Lukebako nos garçons de jugement complet merci beaucoup Nayo et puis merci beaucoup à maman Rosette la fleur d'amour Esther Mavaka la Mavagalos moi bata papa Gérard motema maman Joséphine pourquoi pas il y a un restaurant na biso ya Kati maman restaurant maman Kati chez Kati donc restaurant moso ngolia ndakalolia pondu oyoka bilubu kitoko place auto zomi place vraiment bon mesana place auto ko sala émission restaurant chez maman Kati le boko nde kitoko na elengi merci beaucoup na bandeko tout ba kolanda biso DG pour le DG le plus compétent, il y a Pichou Botoko. Merci beaucoup à Yannick Kayenga. Vous allez inviter. Merci beaucoup. Les managers. Attaché na assistant na DMC. DMC, voilà. Merci. Merci. Place aux amis. Pourquoi pas na Pichou Botoko. Ibou Noir. Yannick Kayenga la monnaie invisible. Mais États-Unis. Maître Junior Mundabi. Voilà. Maître États-Unis. Voilà. Gouffre le Gaulois, évolution, il y a Pyromane. Pyromane d'Aliban, mais tu as Golo, en fait, Golo, tu l'as s'il te plaît. Défait, ça y a 1 million, oui, pour te bien, on Bouga Jéricho. Bouga Jéricho. Bouga Jéricho, tu as Sega il faut, tu as vu Bouga Jéricho. Bouga Jéricho, papa. Pyromane, les acquis et le défi. Les pas de côté musique urbaine, dans la musique urbaine, mais à la musique urbaine, à Sangisi, son tout ya mokili, na kata kofre mogo, y compris la musique urbaine, mais à côté, on a propre style, on a rumba trap, sans featuring. À s'imposer par Fandi. À quel point on a eu trace, on y va mundi bouti baganga, raison moi nze bobo don ndeme muta. Nani? Mundi buni aganga. Yelo wa biga sara ba million de vie. Aya you trace. OK. Aya you trace. Maladie vite. Ago yeko tata enkai ko matin. Ago souffrir ne ba to ba tindi ga yo na ba souffrir ba inane pour ba sala ba 1 million. En fait ba gola ba la kisi ka fox na ba on efficacité ba OK. Les pas de si ba talaye, atala maka voilà. Pour avoir la qualité de musique, les pas de azali porter tendance la culture africaine partout dans le monde. Au Moutoto Ayebi, c'est un emblème. Il y a musique africaine surtout à congolais des pères et des mères. Voilà. On a notre musique qui chasse ça mot à la bango. OK. C'est un Teke blague donc Pyromane récite total malgré bazo combattre ngo kande ba kena ko benga snap. Disque dit ba komi be ko chat déjà you trace. C'est là on gouvernement tika. Tika toka démission so bandi bo. Nazo beto maman lobo. Quand on a une réunion défense et sécurité. C'est là. Misala mabe. O ezana nzela. To benga na ngono. Misala mabe. Yo moto na soloka. O ngokota na utras to benga. To benga niyo. To na poser to sola pembe. Yo muto na misala mabe okesu na utras oki ko luka nini bache pression on ndenge nini biso mto banda ki page bo banda ki page faire gola ba golois na ba gladiateur na ba golois ba kuti utras na combien d'abonnés ton même on a combien d'abonnés voilà. En fait, nous sommes forts. OK. Le papa va passer biso et logo biso va te démonter efficacité na force na biso. OK. To que to bugi Jéricho. Sur eko soit bino pona nini oh non, to ya sukuna te. Bo ya te po bo tala manete. OK. Ba va comprendre que boza la musique a mili na likaya, biso to zande la musique il y a valeur, pe ya qualité. No money ezo sala o ezo sala. Donc en fait, ba golois na la pesi longo na ba golois mais to lembate. Na moni ba golois to lemba mo ke bo lembate. OK. To booster nzembo na biso na ba plateforme streaming. To booster ngo na page ya Utras. Yango moni pe même to za premier na trace. Na moi ba cha biso premier te pression l'équipe zo bangisa bango. Zo ba Utras habité. Et pas to dindi so maman go trace ben premier. To dindi so trace Africa premier.
papa to beta bango pepele to beta bango vraiment pepele voilà vous comprenez non moni pyromane eko kende kitoko félicitations na bagolo na bagolo ça ba mélomane na bonne musique eko kende bien makasi merci na tous les golo to lembate ça ba F c'est ça ka to ka pyromane to yoka regarde-moi dans ma plateforme streaming Spotify. Tu as par hasard. Tu as par hasard. Tu as la vibes. Tu as la kita libaya. Tu as la bilogo ebele o ezali na ba page na ba même na chaîne ya fait rigoler les padres TV et ali. Surtout que la plateforme streaming au monde appelle banzembo ya fait rigoler les to booster artiste na biso. Pour ceux qui te booster te muta ko booster biso ye azate. Voilà. Donc puis roman les autres qui est bien. Merci à tous les golos et golos à tout bouki. Na ba bezo beta tete to ki sinzo a ko bake faire rigoler la te ma buda bato monte que puis roman eko beta te na terrain te banini. Alugani na fait. Te bon to mona bato musu cha ba on kate. Basi la ni ba aussi la na kuna la. To cha mutu musu kate ko pesa mutu pifo. OK. On se comprend hein. Faire rigoler beta zala no kesa la ba ko ta na contrat. OK. Moto ya kumisa na apesa faire mbongo pour faire rigoler ko ta na kesa wana. Faire rigoler bimatika chef d'œuvre. Ba na musique a faire faire changer ngo yemo banda. Yo moko zala ki monsungi na ngai mukolo kesa no bage soki mutu aleki faire na ko na Congo to na Afrique. Aye mba ko lega faire to ndima yi. Donc andima déjà potentialité ya faire. Si ba benga faire les gens il y a toute génération confondue. Donc il était mutu ko lo maloba na eza faible on na ko Yolanda yi. To ça la promotion ya pyromane. Maloba na eza tellement léger, eza tellement pepele to ko Yolanda te ba golo na eloko mo féliciter ba golo. Ba landa su ba to ba luka base na sima komba ba golo te. So ko beta li solo les pas de totaliga be poids mouche to le yandi. So totaliga be poids mouche ki yandi. To ki pasu te félicitations à tous les golos. Donc nga combo asala ba vantine ba sala ka wana biso to va focaliser na harmonie na dynastie o eza ba priorité les pas déjà ba concert ba ofele si to leka yango ba bal populaire les pas da betango tongo donc biso to robete la toloté na ba concert a ofele si déjà to leka yango patike mangasa benga nga poison ofela te to leka ngo donc en fait les pas de lelo ça les gens na même ba to na casino de Paris ezaki raté en fait on a fait découvrir batu salia sika o ba chanter ne ba na relever défi ya kunya musique na salle opéra wana na musique opéra na musique o na orchestre philharmonique on comprend dans les pas de asa sur le niveau te mutu mo beteli sur la tellement mouche to ki pété ya sona ba mama château je veux te ka pyromane na album na dynastie na harmonie o ezo kalaté yango nde eza ba priorité na biso priorité ko landa mo mutu moko boye landa mo mutu moko boye bango pe na comprendre final ande na boye na comprendre te ba kumisaka nani basala ka bato nani donc le monde a battu ba benga ndeka ko ni ba nani nani oh baba ay ko taba nyama ba benga ko taba ndeka pe ba benga nani ngembo na ye ba raté finalement ba kumisaka nani incapable ya ko teka banzema ba kumisaka ya ko yemba ngota boy ko saka muta bona landa to za focaliser en harmonie dynastie. Merci beaucoup Gouvle Gola. Je dis merci beaucoup à Maman Lanita, pourquoi pas à Belle Brida, Nelly Tamboué, Jessica Djenga London, en tout cas je te salue. Maman Jolie Koueti. Ah, Maman Fanta Fofana. Maman Fanta Fofana. Maman jolie à Kewapi, ma jolie. Jolie la joie de la caisse, ça ma jolie. Ma jolie Koueti. Va photo Maman Lanita. Maman Lanita, ça maman jolie Koueti, à la côté. Va à la côté pour les 11 anniversaire ya Gouvle Gola. Nelly Tamboué en tout cas et plutôt Nelly Tamboué bamboteno Belle Brida ba bon rétablissement na biko zali malade nzamba osungara okoyoka bien Gouvle Gola to sola mo muke to beta pembe Afrima debe zawana parce que ba golo il faut pas voter makasi pour les padres à zoper trophée on peut faire à beta la musique à vite à beta la musique à trophée mais devoir les années à récupérer biloko on peut bande ko belé ba ko tourner ba différentes émissions ba ko ti ko sala nini parce que ko loba mingi eza prometé mais to loba avec des preuves ba preuve faisala ko expliquer ba golo ba gladiateur que pona okena Afrima faut ko sala boy faut ko zongisa boy faut ko pesa boy en fait Afrima les padres sont nominés dans 3 catégories voilà Aza meilleur artiste d'Afrique centrale. OK. Aza sous nominé na meilleur groupe duo contemporain. OK. Aza sous nominé na musique d'inspiration. OK. 3 catégories les pas d'Aza nominés. Pour nous voter artiste c'est très simple. OK na Google. Obeti www.afrima ya moko award. Et comme même na page na bango. Soko côté même na catégorie wana. Mais pour voter, il faut dans un compte
email. Ok. Ce que tu compte email, on a né au accéder si na quota pour voter. Ok. Pour voter artiste, on a 3 catégories, mais on a une seule journée pour voter 3 fois. Ok. Aucun quota ça va nominer au voter 3 fois. Ok. Donc au voter artiste na yo. Vote ça 28 fois. Ok. Na mutu moko mais au voter na 28 jours. So déjà tu voter 3 fois. 3 fois na 3 catégories Ok. Déjà net l'équipe déjà boyer ba tant au voter faut maximiser ko voter belé pour comme ko kende ba kanga sikoyo. Ba vote ba kende ko dépouiller. Tout c'est la race artiste ko ba ka plan. Toi ba ka planning tout c'est la résultat. Non moi de sais na ba gaulois, na ba gauloise, na ba gladiateur, na ba mélomane, na ba africain. To voter artiste massivement. N'est to démonter Bouga Jericho na pyromane, n'est to démonter page Afrima. Ba mon a vote to voter artiste massivement, to ba ka ba plan et kozala kitoko makasi na Alexis Bino obeti Afrima Award et ko senga compte humain na o tche yango ko voter artiste na 3 catégories Afrique contemporain. Na musique d'inspiration, na meilleur artiste d'Afrique centrale. Ils ont nominé dans 3 catégories. Et ça a bien voté Ferrego là, Munko Ntombolo, mon ami Wakaninda, coach. Et ça a bien makasi. Voilà, et ça a bien makasi, coach. Bande rebelle, Bagolo, Bagadator, Bago Ben héritier, Iboula, comment on va voter, comment on va voter. Explication claire, on a gouverné les Gaulois à Pessi. Parlons un peu de Voice. Des Voice Kits. Des Voice Kits au Ferrego là, à sa coach. Et ça, c'est un peu polémique. Et ça, polémique, il y a des gens qui au pays, c'est qu'il y a un moto qui non, ça va n'importe qui pour encadrer moi. Mais faire rigolo là, on va repousser, pour encadrer bana, na nenga koyemba zaka e mode faut bazala 4 mais jusque là bazana 3 4 maïna noté. T'es sûr le roi va tirer les pas dans sa poilu bazo luka siko mutu nini faut ba pour faire déjà d'ailleurs clôturer déjà pour coach boyen ni wana bazana poids inférité. Pour ça tu ba Sidiki Diabaté ce sont des bons ce sont des grands. C'est lui ba Daphné wana ba fi oyo lelo na bana basi na Afrique il faut mettre le moment. OK. Ba Sidiki Diabaté na ninga ba Sénégal on a blague été. OK. Donc tant ce ko ba su siko poilu de la musique africaine pour faire ko la so peser. Ngate ya Mobé France 24 ba image yale. Tout 4e coach roya aux années coach mais niveau à faire pour faire un poids lourd faire un peser tu vas rien qu'on faire pour bien qu'il faut le monter alors bino lo baka faire un peser faire un ça va bien musicien monotonie ay mbaka ye mona ye moko te monotonie on ça non ndeni faut baka monotonie ça ndeni kasi bande ko bako lo bate bande ko ne ba musicien bako bimisa ke musicien ya monotonie mi ye mbaka ye moko ko ça na style to faire rigolo ndenge apesa biso likabo ya vona yango monotonie po muntu na voix ya faire ne eza voix o e bande voix mataka yo so balobi ka yo ba sala yoka monotonie ninyo lo bani eloko oso yemba bandela yango style na monotonie ça deux choses différentes pe le pas d'apesi ba tous rumba trap o eza propre style na ye parce que monotonie a fait bande o ka faire na vita imana à se multiplier plusieurs fois à quel quartier la tête à se multiplier. Basali les marquis et ça là autre chose. Faire gola ça dit sans interdit oyo kaninga lela papa Lutumba. Yebi sangai. To e awana ça de faire ça la rumba o dembate. Ça la rumba nini? Bah rumba on zayi nino. Te afa pe muta pesa. Yo kana no mbati mususu. Obi na ko mona ke bata mabomba ba komi be na mama. Ouais ba fu ba se belé. Ba be fe fa ne kana ba ko beta ba rumba na ye. Ba so banga. Yo kana ja côté muda soba. Abi faire gola tolinga gata ngabeta la musique urbaine ba tu cheze mec tu cheze ça chef d'œuvre oh mutu mususu akubeta oh la nepe misongo te na ba to komeli ngai komeli yo to bengo komeli ngai voilà nganda komeli te benga bufo mo zo legala zo ba bilo mususu donc tu inutile o pesa lo ba si ko pesa beta biloko kasi déjà tu cheze tant faire gola pesa et ça ba tu album ba so ba bilokos 1 kangango faire gola ça l'équipele ba yoka tension ba ça bilokos 2. Si vous faites la musique urbaine, il y a balabala té. But musique pour moi na musique urbaine fallait Nino, Naza, Ayana Kamura, ba futa bango mona ba buba. Si vous na capacité faire ça nango. Faire oyemba ba on a tout collé bango. No money. Regarde-moi déjà tant ya. Et puis ça ba to chimie. Mais faire même sur la musique lyrique symphonique, musique à opéra. Et c'est na voix. Tu vas faire la botama na voix.
musique on essaie ngaka faut chorale la souhaite ou ils ont même fait la défier même définition de musique opéra définition on fait la défier yango et bangi ça bato c'est que c'est là ils sont la pyromane et la musique urbaine o ya balabala et on s'appelle la featuring faire la défier bango sur na rumba trap mais rumba yoka beta biloko de rap ou de trap zanine dérive il y a R&B américain dans rap américain les pas d'après c'est tout gars ma meilleure chemise à Tchéango et ça dit rumba trap déjà sur tali qu'est-ce que j'avais dit faire la tengama sur ma meilleure chemise rumba na biso normal à té on se comprend sur banzembo le gars ba kitsa libaya on comprend que fait que la touche demba a toucher musique à papa nini au taboulé so ko na nzembo le gars jugement oh ya ya e chila muina on dit que faire go là en fait les pas à dendi na ndengo boso wa muta oreille musicale on comprend que OK les pas de god les pas de zongi c'est la rabatu c'était pas bien banane ba pionnier banane ba mutabe tango na so verkis voilà les pas de Ryan na mon album na on album na biso ya qu'est-ce que ya qu'est-ce que j'avais dit so une nzembo lokola ma meilleure chemise oyo kwa beta oyo ka saxo beta soko zui nzembo lokola kitsa libaya e kota nzube oyo ka saxo beta oyo maboko pa maboko ka guitare ta ba yamela mabaya soki ba chango acoustique sèche en fait les padres il y a le bar non après ça bateau au bas s'attendre na été mais bateau bazou déjà belé à faire dans les pas dans na belé faut payer ça dès qu'on a Afrique bateau ba ko banga ndenge ni les pas de pointer nzela oyo bateau ba banga pour musique urbaine et à tellement munene les pas d'obet après musique urbaine ba nazate les pas d'obet au rôle de musique n'a vrai sens du mot mais vrai sens du mot les gens disent que non faire rigola azo tâtonner faire rigola par contre na musique urbaine il faut ata la bandeko ba beta déjà ba accompagner ferré ba bonita que purement au te paté pas on est en faire que la beta déjà ba zouk ba musu ba beta zouk te OK putu me kaka kolembe ses sentiments mais ba ton so bazara fort ba beta peut couper décalé oh ya maman tout quand tout les pas da benda ba ivoire fimbo kindobiga oui bien ngote tu on a legelega to bongola legelega ba tout ba kena obet no banzema ba benda ba partition marka us ba coach na musique na bango ebel ah banani oui baza nani likobi tanga komodi likobi ah ta tika yo kanga ngana pembeleki li papa ah te yo kanga ipembe oko pandi batu ba ko banga nde les pas de na place au voix à zapper na voix ba accompagner papa na ba accompagner faire olemba bato ku ba accompagner ko le kabango mais to le bitre que to ça na ba featuring gite to ça na taïki on a l'équipe d'adu to ça na it na ça bato ka taïka l'équipe d'adu ta changa te mo te ba ko luka taïki to na ba yanisa la cap verdienne ba bébé to ça na ba chili yaka avana beta mere na yo nanga nani mukolo so réponse wana na kata ya harmonie bato ba ko bangande bato wana bongo te que les pas autres tâtonner misa tâtonner ka biloko zo pete zo simba on ça amuta to tâtonner te bato to tâtonner ba miso mona na moi moko bi musique 4 générique 3 générique yena zo tâtonner bazo benga l'infatigable nani nani mo l'infatigable ah benga l'infatigable papa tout le temps studio il pas de nazo zonga ba studio il pas de temps bête regarde au moins tu vas aller ba te logo mo bo fimbo pire man bo logo sabato bo logo tanine pire man tant we challenge pas me limousin non ma ba to ba na nzela en fait batu ba ko banga nde faire par rapport à savoir na talent na potentialité ndo mo ba ça ba kabal na ba montage na ko vilipender artiste so ba bo ça na ngebi to na matière ya ko pesa bango nso so loba wana o mo na ke yo mo le msu ko ba mo na ko mo tana dia bandoki ba se bili mtu so ko mo na tala mutu obike bandoki ba kana tike mato ya milai na tirki mutu so talega bondoki utali itema moloba tema mozoloba batindi batu so bazo luka gaz na kombo affaire toucher ka affaire ba golo ba elle pas de pas à ma bé asali suni elle est pas atindi ba vie ba ko opposant netina batu so ko opposant sokoda mama baluki na mboka oyo biso mama sokoda faire azarania na sokoda te mama sokoda taliba moti mama sokoda taliba to bazo welela elo ba wela sokoda kanino te ba te mama soba bo voilà Goufle Golo te mingato simba mo muke mama mone talibi sote Goufle Golo ba ndeko ba Rolando lelo ba icône ya musique na biso te to zaki na The Voice faut expliquer ba to The Voice kids francophone en Afrique c'est la toute première fois
et y en Afrique centrale. OK, ozong singa kutu va. Ba poni faire rigola muko antombolo. Bato ba rolo ba faire zo tâtonner. Pourquoi ba zo bato ba zo tâtonner te. Ba go pona ga faire. Faire un album te 4 ans faire a des singles, regarde-moi. Na Pyroman. Ce que ba go zo faire pourquoi ça la coach. Et ça par rapport à talent, potentialité, savoir, oreille musicale. Ne pas faire. Yo su bazo ba o faire na arolo balanga nini. Bon tant alika na ba BBC, alika na ba France 24, alika na ba TV5, alika na ba Télé du Sud, alika na ba Côte d'Ivoire. Alors bi na langue ni. Na ki mandarin. Na ebité. Bon bato ba tika pe ba date de naissance na défaut décembre mais na février. OK. Pourquoi ba corriger ba monter? Je comprends que les Français sont Donald Trump, mais les Anglais sont montés. Donc on comprend que les Anglais sont pour les Anglais, jamais. Pour les Anglais, les Français ne pas français. Voilà. Les Anglais ne pas anglais. Et soit complexe d'infériorité, la complexe mentalité. Dans ce que talent a fait, et ça la qui monte ma passe. En fait, des voix sont là, ça va n'importe qui. Tant que ça va dans l'art qu'elle m'a envoyé. Les gens qui ont souffert en prison, il faut n'y attaquer. C'est un pédophile. Je comprends. Donc on va penser. Et là, je vais faire à Zali coach. Membre jury na coach, c'est deux choses différentes. Quand on a membre jury, on va faire iboula, ah oui, ça va. Mais quand on a coach, qu'on transmettre tout savoir. Pour pas on a talenté. Mais les pas de notre talent, il faut c'est ça, très bien dit. Papa Barozo dit Kobité. Je te soutiens, je soutiens cette tienne. T'as souhaité le logo ils en ont des voice. Autotune des athées. OK. Hein? Autotune. Ezali, c'est quoi? C'est quoi nouvelle technologie? Ezali. Nouvelle technologie. Bouton va finir à tout. Bah là bah madame Miko. Bah là regarde-moi maintenant parce que les pas de soit fini bouton là. Tout. Abalugi. Tu auras des cadeaux ma fille. Goupele kola. Njil Kamon, Njil Tendam. Njil. Na vision deux fois télé aux soirs. Et ça a désignation, il y a les padres comme coach. OK. Et ça, Congo m'a gagné. Parce que le coach, c'est qu'il va comprendre que potentialité, talent, oreille, savoir. Et puis la musique, il peut, parce que la musique, quand on regarde-moi, quand on Pyroman, papa, ils ont des ils ont des devoirs. Parce que ils ont un exercice à voir, monsieur Zawana. Surtout tourner. T'as l'air d'être Pyroman. Le padre Ayemba Arapa. Ayemba Nino. Ayemba Damso. Ayemba Feu. Moi, je suis Damso. L'amour est de me dire que c'est Akenan. Nino. Nino. Ah. Bon, t'as vu moi. Est-ce que t'as capté? Ah, est-ce que tu as on a les padres. Là, la poni. Là, pourquoi j'ai dit quoi? Ce bande de bébés, bah, yo, quand te ba tutu ba yo kango ba te bele bandima ngo pe bandima pe ba accepter ngo me ba ndesko na courage à loba te pour ba ça ba détecteur à faire mais ce sont des fanatiques à faire voilà en secret. OK, c'est clair. Voilà, c'est clair. To mi ko kenema pour na rechuter l'émission na biso la mokola le gouvernement gaulois. Dernière question na ngai. Na fanda ki na telle émission na oti motema mo ngai mo sui mo sali passe. Ba ikona mboka na biso ba komi négligé. Nana négligé bango. Il y a un artiste de notre pays. Kotala, Bataboulay, Batika Magam. Bakintester, Batika. Mabele Lissi. Atika pe mo loro ope ba yiba pe ba beta. Bama ko don dona. Bama ko don dona. To zui papa na biso papa Wemba. Mutaka no koloba ke papa Wemba sala o aye asuka mais continuité za artiste. Tango yoka tiango. Tango landa tiango. O santa inengeni. Sauki Maria Rosate, nena nina sima, nalinga kabana nangai. Ah, chanter. Déjà pose à la égale à papa et ma il faut en avoir. On va faire ça. Pose à la égale à papa et ma faut en avoir et papa et ma saki. Papa et ma le seul artiste africain to congolais à tourner un film. Où est la matilelo congolais. Papa et ma qui ont la tournée aux États-Unis. C'est 54 États, mais dans 51 États. Voilà. Papa m'a bêté dans ma disons square belle. Peut-être on va la tourner en Amérique. Abété na ba américain, na ba mexicain, na ba africain, na ba congolais. Donc abété là, ba couche tout le monde. Mais moi tout ce qui est États, on bêté na Dallas, on bêté na Texas, on bêté na Chicago. 3 États. Puis bah ça le bêté à Mickey. Papa m'a bêté na ça la tourner en Angleterre, bêté na Wembley. Papa ouais m'a na États-Unis, a disque d'or.
certifié. Papa m'a dit c'est King Kester. Ok. Papa m'a dit c'est Redi Amisi Bailo Canto. Ok. Papa m'a dit c'est Stino. Ok. Kofi on a miné pas beta malou senza ba télé mabo. On a baillé le canto en plein succès. Avant beta ba festival, papa m'a beta festival Tongo. Akufa bien na festival. Ah. Ozoni singa. Ah motema na ngai. Ça lui passe. Personnellement. Pour yo beta na Zénith to BC papa m'a beta moto Tongo. Misi bilo ma bé. Papa m'a uta na ba japonais ba uta Japon ba yaki tia sa beta na 7 états na Japon. OK. Ba japonais ba yaki tia ba fana na matonge na molokai. Si qu'on a mis au cas tangi mon ndambo. Sur le bateau ani ba pour papa mba si ba sali nini. Voilà. To solo là. To solo là. Bozo na disque da botiki na défaut. Nini so batiki na défaut. Ba musicien ba beta na ba orchestre na ba si ba yeba na ko lega na biso Redi Amisi te. Ata mukomo te. Ba koma kuna linzaka pour te Al Pacino te. Papa moko boyo na bat ba yema ka we ko mtema mi amore. Yambi mama. Pour les gars il faut le monango. Mais ce total. Donc en fait na lobelo ko moko. L'orgueil est la seule force de l'imbécile. OK. Tellement il y a beaucoup de gens au bazar ba orgueilleux et même bango vraiment na imbécilité. OK. Bazar ka rebelle ba tolo ko ba tabouler. Ma papa il m'a ba tabouler na ba vie na biso Lombo, il fait partie d'une grande histoire de la musique africaine. OK. Mutolo ko Lombo imbisa ba hollandais qui ma kintsanga mene mama kuna zulu. Ah oui mindel. Mindel ba tutuka voilà. Plein de mindele non ça on a. Abimisa Madilu. Bata biloko. Batolo ko ba ntesa ba bima pa vie wana. Pour maman. Pour beta ma biloko kola ya loi mbo. Donc batona to ko cracher na mémoire na bango te batona ne ba sali ke musique ya Congo et sa fondation. Voilà. Je vous trouve fan avec Bobby qui a un légui na ngafina so Kale Jeff. Pour Kale Jeff ne bo so tuni mono mukaye bete memo mukaye indépendance cha cha tozui. Je te moni vie beauté c'est d'œuvre. Et comment que tu as indépendance tout le monde. Ba moko zo ba bete hem. Vie na biso tabula ki na zo trophée na kiba na mboka rumba. OK. Abaga pla bimisa mambi miliabel. Voilà. Mbazili ya mukale na imima yambea. Yo bimisi déjà nani. Chérie nanga comme mbea. Et bimela be wana. Ba bende explication maman mbea. Toyebi ke ba copiera biloko kala toyebi. Oso comprendre. Bondo. Ba fait na biso wenge. Médaille Audrey Lumumba et Kabila. Oh. Batonisa Marty. Beta biloko. Papa chéri Sulutan na latara déjà kota ba kingi tongo. Yo sali nini. Faire gola li batu rumbata. Tane muninga akimi yo. Ba eli zo tokos. Déjà sur le bib et le golo bawana et déjà na kitoko. Oh papa chana ba kitoko makas. L'icône on soit pas toujours. Babina lo bate. Par le bagarre te ba bongo ngo so nini yo. Donc elle est loco musu. Te bango ba ye nango ka kipa kokolo po ba copiera biloko papa chéri. Yo na lo bana yo. Na mune to solo pembe. Et ba vérité ma muto solo. Beta biloko papa, beta na. Marka musique ya ko. Papa we mabimisa ba toloka ba Luciana de Mungongo. Luciana de Mingongo. Ezalaka soki na latina bimi o mumia na miso ya bato bakumisanga soki na pesi bango nde mokongo bakomi kosasana na nzela licho. Te suis gars. Ah, Gouvlegola, félicitations pour cette émission. N'habite le 11 novembre et aux abons anniversaire à Gouvlegola. Bandego tout balandi, bao balingaka biso tout balandi. Bandego tout ba Rolanda le 11 novembre et aux abons anniversaire à Gouvlegola. Par le bandego tout balingaka e mo ba soué ba vidéo et salaka kitoko na elengbo biki anniversaire ba fêtera ngo ba bi une année ça s'est fait le 11 novembre. Jour voilà.
Baba remerciement no kaspoto 600. Quand des en a pesi mbote na moni tabita Nzombo ala na pesi mbote. Nzombolina. Kin tendance. Yena bisi yo. Yena obimana ote. Na tsiki na batba kota pota na ko kota. Ezande soko to bende soko taba gola fa afanda. Yefa fana na mbende. Ni to fani tena mbende. E bonga mosi moya mwindo na taille na biso za mukuse me. Kilumbu yilo eza na lest na pesi. Ya zala matekita kimakin kaka. Obela nto. Ntola. Ya dinto. Dinto ni na pesi mbote na Tyson qui vit la Pedro Seba dans le Baléoula. Top polémique page na ngai. Top polémique. Na pesi mbote na ko bosa na Carly Morizo. Na ko bosa na ngate Papi Chomatende les boulevards. Yannick Kainga la monnaie visible. Na ko bosa na ngate Alain Mwanda l'homme barbe blanche. Na ko bosa na ngate Masa na ngai Glodiwa inete banduzi na États-Unis. Gradi Bokuma na États-Unis. Na ko bosa na ngate bato baza ebele bo benga ngai jeudi c'est mon anniversaire. Plus de contacts ezali plus 243 90 32 63 225 aujourd'hui Gouv les Gaulois na bi ba soué na bino ba vidéo ba cadeau na bino et ça la Gouv les Gaulois bien ba Gaulois partager émission to la té to yoka pyromane eza moi ko la muketo la musa pyromane po oui na comprendre que boké mikolo na streaming c'est bon bozo ka pas dans toute plateforme streaming ça la bien to zonga ce qu'on a Utras to booster artiste ko ça la bien to s'abonner massif na ba page ya artiste Facebook Instagram, TikTok, Snapchat, Twitter. Et ça important. To boss en a vote na bisoté na Afrima. To voter artiste massivement et comme ça la bien ma casse na pesi mbote na batutu batali Gouv les Gaulois boza et belé na pesi ba fiston frappe. Ba fait na tout batutu bolinga Gouv les Gaulois. Contacter na numéro na qui laisse na pesi mbote ko ta la Gouv. Babi téléchargement toujours. Téléchargement toujours donc jeudi c'est mon anniversaire o alinga Gouv les Gaulois ya solo. La qui sa bolingono na et pas Gouv les Gaulois et ça la bien makasi na pesi mbote boza ebele ba mama Fanta restaurant chez Cathy masa na biso brasa masa so Angola Jires Kwei na go zela signe na yo ça la bien makasi na pesi weston et timi vundu wolo na go bosa na raté Seba dans le Baléoula vena ngai ale mwanda na go bosa santé Mav Coffee André ka Orléans boza tellement ebele talaka na tiki liste bazunga surprise to fandeki ba bazunga talaka vena na ko timber intervité ndé monika ndé salaka merci bye bye. Merci beaucoup na bande retour parce que qui Kolanda biso. Merci beaucoup à Gigal Fiel et Gido Boy, un maître pas comme les autres, pourquoi pas Bayo Chudi. Merci beaucoup à l'assistance ma petite sœur chérie propre de Kati. Batikanga kana yi Tabita Nzombo lisez bango toujours. Babi kin tendance toujours bande ope ba kende kuna ko s'abonner pe na Héritier Ibula officiel TV et ko sala kitoko na elengi. Merci beaucoup pour na 300 abonnés au bopé singa to continuer toujours et ko sala bien. Merci beaucoup aussi à Smokey 9278 grand rappeur balobi Njil stand up Njil Camon balobi initiative capté salongo et ko sala mananenga mukete. Merci beaucoup bande ope ba kende na Smokey 9278 officiel ba ko s'abonner ko sala kitoko na elengi. Merci beaucoup na musée na sima caméra, pourquoi pas na Aris et Moussafir de tout le temps de tous les jours na assistance. Merci beaucoup na Hervé Bositampen Misapi Atalo et Telemapi et Fanda to monani soki nzambe azongi nanute play Monatie botalelanga Congo température ya mama Rosette la fleur na dambu Congo température eye na mopepe asika ya tobina e Congo température eye na mopepe asika ya tobina e Congo température